Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Grâce à Maman Flore. Et vous êtes les bienvenus à la page Nangai YouTube. Et c'est une bananga libuso na page Oyo. J'espère que tu vas passer un moment moko agréable ensemble. Na page Nangai, tu vas aborder le sujet ébélé. Lelo, sujet est important pour Nangai, pour tout solo là, ezali échec. Pour le échec lelo. Pour la nini échec ezali parce que na vie quotidienne tokutana na makambo ebele e bato ebele ya nzinga na biso batraversa makambo ebele e bato baza koréussir na vie bato baza koavance po baza koévolue baza na makambo ebele bakutana nango déjà na vie bamakambo ebele batraversa déjà na vie e nazwi ntango ya koétudie bato wana oyo baza kose battre oyo bazosala tout po baréussir oyo baza kosaccroche nazwi temps ya kotala ezaleli na bango ya kotala ndenge na bango baviva ndenge na bango baza kovivre makambo mosusu batraversaka ndenge na bango kotala vie nde na tirer 7 points importants na style de vie na bango. Tu vois, donc grand thème na ngai eza lokola les clés de la réussite des gens qui ont du succès dans leur vie. Et premier sous-thème na ngai de échec. Yango nde échec na kodévelopper na bino na mokolo ya lelo. Moni bato baza koréussir na vie baza bato oyo basi batraverse makambo ebele oyo biso tomona te tomona kaka résultat eza réussite mais avant tomona résultat wana réussite batraverse déjà baéchec batraverse makambo ebele donc yango lelo biso tokoaborde premier point ya sous-thème na ngai oyo les clés de la réussite des gens qui ont du succès dans leur vie tokolobela échec elakisi nini échec elakisi makambo nyonso oyo osala na vie oyo esimba te yango tobengi échec et échec eza na kote na yango ya pasi ya mpe na kote na yango ya esengo pasi nango ezali kaka ke soki osali eloko esimbi te eswaka na motema eswaka mpenza donc esalaka pasi moko moyena explikango awa eza te ekote nango positif ezali nini ntango okwei soki otelemi okontinue kose battre nde mpe sokocomprendre kote positif ya échec e yango nde sujet oyo ngai na bino tokodéveloppe lelo parti kaka positif ya échec partie négative okomesa eza priorité na ngai te naza plus plongé na côté positif omoni échec ekoki koapportele yo makambo ya kitoko ebele premier point oyo échec koapportele yo omoni soki oéchoué lolendo na yo ekodiminue oui soki oéchoué lolendo na yo ekitaka na sens nini parce que oza tellement sûr na yo etango ozwi te na eloko olinga kosala omona ndenge na yo kotala vie ekochange ndenge na yo kotala bato nzinga na yo ekochange niveau na yo compréhension ekochange donc échec esoigner orgueil na yo premier point deuxième point échec ekoki koapportele yo passion okoma passionné na sens nini eloko oyo ozali kosala avant ozali kosala yango vraiment na motema nyonso te mais ntango esimbi te ekosacroche obandi kosala yango okosala yango sikoyo na motema na yo mobimba okosinvestir na mosala yango donc okokoma na passion vis-à-vis ya mosala yango et à part passion échec ekoapportele yo lisusu eloko moko ya motuya eza eloko nini eza lokwa neti okokoma mutu oyo aza compétent na domaine wana pourquoi parce que okoma koétudie domaine yango malamu okosala tuko makasi na domaine yango okokoma mpe na compétence donc échec ekosoigner orgueil na yo ekoapportele yo passion ekoapportele yo compétence wana eza lokola disi 3 premiers points oyo échec ekoki koapportele yo et 4e point eza nini oyebi ntango okwei ntango operdre eloko oyo ezosala okomona ke okozala so bakamarade ebele te naye aloba nini par là omoni soki oza mutu oyo osalaka eloko moko eza deja ozalaka na bato ebele oza entouré na bato oza baninga ebele osalaka dépense osalaka mbongo ebimaka etout oza mutu okoma mutu ya baninga ebele mais ntango operdre nyonso baninga baotika nzinga na yo eza ba vrai ami donc elakisi ke échec
affirment et établissent de vrais amis. Donc, ils ont un plus au échec et apporter les. Au moni, cinquième point au échec et apporter les, ils allaient, ceux qui ont échoué, mbala na yo ya liboso. Osama kama en fonction bato. Okobisa bato te ko échoué, oyoka soni, bato bakoloba nini. Mais tant qu'on a échoué pour la deuxième fois, on commence à penser à bato te. Oui, pourquoi? Parce qu'on a un homme de caractère, une femme de caractère. On a besoin de décision par rapport et makambo c'est important pour na yo, pour na bato te. Et échec t'apporte ça. L'échec consolide. L'échec fortifie ton caractère. Donc l'échec consolide et fortifie ton caractère. Donc ndenge na yo la vie, ndenge na yo kotala makambo eza su ndenge te na moto na koya te okokana te rapport te eza te omoni. Et sixième point au échec que quoi apporter Léo, l'échec te fait savourer et profiter de la réussite. Nena bani par là, tant ozaki na niveau moko élevé au kwei, au se battre, au s'accrocher, au télémi, au mati sous niveau. Tant on commence à niveau moko au comme la stabilité moko au comprendre valeur à vie, au comment profiter de la réussite na yo na ndenge moko boye parce que oyebi tant au kwei ki ndenge zalaki. Donc on les a 7 points on a tiré par rapport à échec que échec ko sala o malamu na vie. Parce que échec est aussi ça le lendo. Échec est pesa yo passion na musala olinga ko sala bien ozo sala. Échec est pesa yo compétence parce que comment ko travailler dur dans le domaine wana. Échec est ko tikalisa na ba ninga ya solo ba camarade ya solo. Ba camarade nyonso ba intérêt ba ni ba nini ba ozala makasi on poussa na pembe na oti. Et puis échec et pesa yo makasi rozala comment homme ou femme de caractère comment ko s'accrocher na vie parce que on sait que makambo pona batute ma maman on sait plus c'est ça pona yo omoni ya un échec et ça très important na vie na yo et faire sous savourer yo réussite sur réussir on la reconnaissant même à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? On a même reconnaissant à Dieu parce que oyebi d'où tu viens et oyebi comment ça a été. Donc pour conclure l'échec est le fondement de la réussite. Il faut retenir que l'échec est un fondement de la réussite. Ce qui n'a pas choix de comprendre exactement. L'échec, c'est ce qui donne la réussite sa valeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a sa réussite valeur. Et pour la ressource dans le baquet, c'est la façon dont vous vous faites face à l'échec qui détermine votre bonheur et votre succès. C'est la façon dont vous faites face à l'échec qui détermine votre bonheur et votre succès. Donc, ce qui est là, on va passer dans la vie, s'accrocher, se battre. Et ce qu'on a un résultat, on va bien courir. Donc, pour la leçon de Sukiwana, nous sommes à la prochaine. Bonne soirée.